Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. La balade nyonso ya la Voix Céleste télévision. Bote na bino, Bozali, ebele. Partout dans le monde, vous avez un par la voie internet. Au niveau des États-Unis, na moni pasteur Zamwanga. En Europe, en Suède, en fait, tout le monde va pas m'oublier. Vous avez en Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo. C'est toujours votre thème de serviteur, Moïse Mao Kantibal, l'émission Bolingaka, Toloba, Totolobate. Merci de voir sur ma caméra. John Maboke Bende, de quoi vit bien les sites naturels, sites beaucoup, effectivement, de Masséran de Toba toujours. Lola, les ako futa, c'est moi Tokoloba. Zambe Abotobozo, il susu. Wapi. Zamba Pambola Mingi, ingénieur Jean-Robert Njibo, Njoli. Ingénieur Jean-Robert Njibo, Njoli. Zamba Pambola Sukozali. Papa Gaston Kasongo. Ndenge to signé un contrat biso na bino nde to yokana. Biso toza bango na kati ya mai. À chaque fois to bana mokili. Ezali to pesa bino situation où eza ko se passer actuellement en République démocratique du Congo. Boyeba toza wapi. Tozo kende wapi. Pe tokosuka wapi. Toyebisaka bino oyo bino bolalaka eza ngonga oyo biso tozalaka wana mpona korecueillir kozela bino bainformation mpona kopesa bino bozala informe en temps réel mpona boyeba situation ya mboka ezolekana na niveau nini. Actualité pour l'instant eza dominé dans le processus électoral. Les Congolais vont voter. Après vote, nous les avons se préparer. Quelques révélations. Mais la Voix Céleste, nous sommes tous les bateaux, tous les bateaux à Yambo. Topé Sarabino ba révélation ce beau alanda la Voix Céleste. Na yebi Sarabino après 3 mois musu ba kantiba lo bagango. Na yebi Sarabino fraude ndeza ko se préparer. Ni un couple au bazar ko se préparer ba pesa résultat na ndenge na bango. To yebi Sarabino ba biloko awa 6 mois avant. 6 mois passés pardon. Mais comme biso ba congolais to ni lingara bato. Il y a le quota pour le monde de bisoté. Tous continuer pour ça là, nous ça na biso. La révélation continue au bima. Il y a le ministre de la Défense, il y a le ministre intérieur. À ce qui concerne le processus électoral. Tout est sous à Ponako. Éclairci bien ko bimisa ko bakra sous. Quelques révélations biso tozana yango. Oh tozana yango. Na bemission to sala dernièrement a to bisa mo kambuya. Piratage à centrale électorale. Bandeko bolanda ki biso musu bataki tembe. Bolinga ki babemba e baza ko loba e ba lobinde pona bondima. E biso to solo ba na bisa bino ngwa oyo lali. Gonga oyo zana makambo no sala yango o antibal ala mukaka 0 ine otambola pona ko pesa information. Dena ebisa bino eno ba ke nonga na zangolo na kati ya mai. Eza pambate. To koti na musindu yango ya campagne de déstabilisation téléguidée. Dans l'agence Mokoris.
Candidat Moïse Katumbi. Candidat Moïse Katumbi. Ezana oncle na ye moko wana à travers kanakati ya aza agent na kati ya Russie. Aza agent na kati ya Russie. Na évité oncle nango comme ba nationalité zo eza compliqué. Na évité soki ya côté ni mais aza na frère na ende koné moko wana aza agent à travers aza agent na kati ya Russie. Aza pe d'influence. Yende mutakende ko contacter agence wana Russie. Parce que officiellement comme Katumbi branche ils ont collaboré naï il y a Union européenne comme Yembongole qui est belé alinga kaza na branche oyo au cas où l'Union européenne reprendre art na belle élection où le résident va rester au bima mais ça na branche où ils assis au ko instrumentaliser en ba organisation ba ONG ou déjà pesa kambon ou baza redevable na nous avons une initiative moko privée en dehors ou baza au sein de l'Union européenne de à travers son frère là ou à travers la Russie d'akota qui en contact na agence ou agence sango eza na kati ya Saint-Pétersbourg. Ouais. Eza na kati ya Saint-Pétersbourg na Russie. De à travers oncle na koti na connexion na bato wana. Bayebisi bango il faut basala effort ba pénétrer serveur central ya CENI. Ce sont des hackers. Donc, baza sous forme ya lié ya agence où il travaille à Poutine. Comme l'armée rouge à Poutine. Bah armée rouge mais baza branche. Donc baza branche mon co privé. Et bango tout ba utika les autres les ba jeunes ba utika na kati armée rouge à Poutine. Donc l'armée rouge à Poutine les baza ce sont des hackers, ba cybercriminalité. Baza en capacité à côté même na kati ya société na bino à travers la cybercriminalité ba pirater banine. Donc bango tout ba uti baza branche one. Mais branche les officialisé ou et ça là qui fort dans niveau ya élection aux États-Unis entre Trump na Hillary Clinton. Waniza l'armée rouge à Poutine. Mais oyo Katumba contacté les agences moko privées. Les pardon, moto azalaga, ce sont des jeunes armée rouge à Poutine, nous avons débat. Ça l'agence na bango. Mais bango tout ba tika na kati armée rouge à Poutine. Mais ça debdo a passé directement na gouvernement récité. Et ça à travers agence Rwandais, son frère. Dem ta contacté bango. Ça qui première tranche. Pour notre bande opération, c'est 1,2 million de dollars. De Katumbi a payé dans des connaissances, n'a qu'à payer dans l'agence. Après ça, qui bango, tout ça en décembre, l'agence a bandé opération 2 mois passés, 2 mois. A versé le bango première tranche. Où il y a mon taux pour l'instant, agence on est en à Pétersbourg a versé 1,2 million de dollars pour pénétrer serveur central Yassine. Donc à Tumbi, à ce conseil, il y a tenté de pirater l'élection à travailler dans 2 branches. On a comprendre. Branche où il y a l'Union européenne, au bazar, on a branche où il y a privé.
au bablo qui bemba za ko le beza branche ou est privé. A verser les bancs 1 million, 1,2 million de dollars. Pour la loi Obana pour pénétrer serveur. Serveur central, il y a CENI. Opération bandit, opération B et bandit, baza ko tenter kakate, il y a ko pénétrer serveur central. Baye ko ebisana ndeko ya Katumbi boy. Comme agence OE Katumba contacté bango. Baza agence privée. Ça sera mieux basa la collaboration na armée rouge ya Poutine. Ok, armée rouge ya Poutine. Ceux qui bon bali ba tenter ba collaborer na bango directement faux gouvernement risque basa les former. Or que le gouvernement risque qu'on allait informer, qu'on allait informer, pour que ceux qui informer directement dans Mitoyo, adversaire dans RDC. Au bazo bouni satisfait dit la majorité des alliés branche ESA Union européenne. Vous voyez les problèmes. Parce que tout le démarche, parce que ça démarche au privé. Même les membres de l'Union européenne vont éviter que non, quand tout le bandit démarche, ça sali close dans l'agence mon risque, à ce qui concerne pour la même salaga au Union européenne doit tenter des mythos. Parce que le problème est que non, l'herbe jeune et agence va tenter qu'au côté dans le serveur, ni on va tenter au côté dans le serveur. Moi, ba côté zate. Ne ba ebisi na grand frère ya Katumbi ou abanda qui démarche là ba ok non ça sera possible à travers armée rouge bazana ba mina ba travailler na kati armée rouge ya Poutine so ba collaborer na bango et vous sera possible directement ba atteindre serveur central ya nini ya CENI parce que bon ba mater bazana ngo de bazo tenter zo rater à travers les armées rouges, bazaba jeune, bakota facilement. Ok, armée rouge, pour nous collaborer directement, il faut passer par Poutine. Donc, il faut que le gouvernement reste base à le courant. Ok, dans Bitumba, entre grosses légumes, bloc 1 bloc 1 à bloc 2, jamais si on va bâtir influence, on va influence. Et c'est un problème où tu es lié à moi. Donc, pour l'instant, même information, on va livrer les informations autres. On a encore un peu en détail. Même côté Union européenne, on est au courant. On est d'accord. Bon, que non, on va travailler directement dans Katumbi. Mais comment c'est fait que non? On va travailler là-bas, on va tenter au côté de branche mususu, on va considérer comme ennemi là-bas. C'est ça ici qu'a bitumbe zali yango wana. Ici qu'a bitumbe zali yango wana. On a ebisa na ba Congolais bitumbe za siko peut-être biso na koloba. Bon, monsieur Wandol va peut-être azali sur le moutou à bout, azol va pour la bouille. Ce qu'il faut qu'on se pose la question. Banda Moukile Salema, opposant à Zolinga tricher l'élection. Banda Moukile Salema. C'est grave, c'est le monde en avait. Pour l'intention nini. Et on sait qu'on a vu sur le peuple congolais. Parce que mon quoi comme la kingai. Oh pourquoi Tibal, pourquoi Batika Katumbi à la candidat? Pourquoi Batika qui de un d'abord on a président sénité, on a ni président cour constitutionnel.
mais ndenge batiki lié dans analyse oyo nga na sali ou batu nyonso baza capacité ko sala yango eza na moto mosusu akozala azo représenter Ménance. Mais Ménance aza ko représenter wana soki omeki directement ko tirer sérieux peut-être niveau ya bombe ya kilo aza ko procéder na oase pour bombe aza na kati ya nzoto na ye soit une ceinture d'explosif ou alati na kati ya nzoto na ye so omeki ko tirer directement au portant au lieu obulo bomie moko mais oza d'expo ROBT ola kufa moko esala explosion oyo na ba innocent bakufi oui ko étudier comme aza na sentiment explosion on peut exemple mani na ko sala na atteindre moko et causer ba dégâts au monde même si tali na capturation na et objectif c'est belle la den ba américain ba na mani ke bela otina ba bombe ya wana quitter bombarder mais tala que non héroïa bi ko causer ba perte ya ba innocent donc ba des et ya ndenge mo katun basali dai pa ya rozo ka ba révélation on suppose que non cour constitutionnel azo ki décision que non asa candidat ouais parce que bon baza ba étranger ba monto lu kandeli makambo alors faut ça ba mécanisme ni oya ko luka ko neutraliser o ko se o neutraliser bah tous les bon ya ko intervenir mais au récit quand même copier sa message non punir bande ko dimelaye que non a quand même to tine ba neutraliser c'est kazaki boyo au lieu ya ko neutraliser dans moi oyo ba non soba que intention que non ba c'est nini ba bangi tout le monde ba campagne peut-être Kabila zaki na perdre pour y na ba campagne électorale jusqu'à token ba image ezali à part ba montage et ça moto mususu o banga ye pour rien aza makasi na fraude fraude ndo banga fraude mais ye moko boyelo ko monte ne baloba biso na kini baloba mbwa kopal alors c'est assez concerné ya ba hacker et ça na niveau wana bolandaki président de la République alobi amzu même numéro yango numéro o ebande ko tenter ko pirater serveur central Yacine azu même numéro on suppose que numéro azu wana parce que na ebisa bino na res public ezana deux volets ya bato ezana l'état et les individus les plus forts au monde si comme makambo agence ou ekoti pour na ko pirater serveur central à Béléson ou eza à niveau à risque les agences moko privé mais makambo démarche ou ezu ko atamé pour la souveraineté ya mampona mi l'état moko oyo eza souverain o baza na relation malamu na Russie comme le numéro là où eza ko tenter bande ko tenter de l'élection de bandela ko luka ko pirater ko kota na serveur central ya Seni comme numéro là eza capturé à travers ce numéro là nde le gouvernement congolais bako benyisa ambassadeur ya Russie au aza na kati ya RDC monde makambo au salem pa numéro de ezali numéro bazuana et persina adresse oyo central na bango ezali le président adresse sika central na bango ezali sika banga po eza kije mobimba c'est que va coach va pénétrer nini serveur central na bino dossier ni lungwe na venani na Gombe osika biso ba ekesi ka ba bazali dans ce cas là siko ba coach na kata serveur donc na micha ba community seni to kena ville pose la Kinshasa ba kisi ba voix ou pour na katumbi ba keke ba sali boue
Baro pirate, on a même pendant l'espace, il y a 48 heures. Alors, bah, si, ici, bah, mise ici, là, bah, on va zone, c'est binos. Nin. Bah, zone, c'est les binos, mais, entre-temps, bah, zone contrôle, on est pirate, c'est bah, zone, c'est binos, une centrale, mais, bah, contrôle. Parce que, bino, qu'on a beaucoup de difficultés. Que non, bureau de vote, par exemple, ici, tel. Et puis ça résultat tel, mais autant dans le serveur central, la bino, résultat, et puis ça résultat, mon sous. Pour se justifier, nan. Nan moi, oh, même, bon, ça, de warning, on doit électer. Opinion que non, serveur central, ils allaient pirater, bah, résultat, tout le monde. Ah, bah, on déjà, bah, la base, là, résister à serveur central, la scène. Nde boluka bazwa ba pesa na organisation bandeko bo babo ya lobela bi nango ezali ECC na 5 et ozoka bemba zo ba kenon organisation eza planté partout eza 5 église catholique do ambongo na shole bozo mona sika tozo kendo lo ndenge plein ezalaki babiloko nyonso nayebisaka bino yango donc atumbe ozala résultat wana nde abengi église catholique botala makambo oyo nanga aza koloba tala oyo ezali résultat tozwi na serveur central na bango moko seni oyo balingi basala nde baza piratage yango tiko l'église catholique basango wana oyo bazwaka deja mwa katumbi le bozwa yango baye na media olandi baye na media le boya na media bolobake non résultat au biso selon nos observateurs résultat au bapesi au biso za nango yango botala to simbi eloko moko te tozwi kaka oyo eza na kati ya seni lebre esa seni yango bokota botala code tel botala centre tel botala tani botala ese serveur eza ya seni ba ya seni te yebisanga selon résultat biso tozwi ya nini na seni moto aza vainqueur exemple katumbi autant de voix so yebisanga na opinion na kati ya moto ya bakongolais entre biso bakongolais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben ndeko nanga là na kati opinion déjà na monta ba congolais réciter ça récita tala seni ya bisi récito tel mais tala o yango qu'est-ce qui va arriver? Dans ce cas-là ba formaliser ba officialiser groupe la bango to bengi ya alliance. OK, oui quoi s'est passé en wana bandeko et donc on sait na biso ba congolais il faut tout consolider ba Kyoto zanango de la episode à chaque fois tout garder ba Kyoto consolider ensemble bandeko au monde plein ya bongo ezambala yambo mbala liboso bandeko au monde opposition zo linga tricher banda mokile salema mais pouvoir mais attentif ya tricherie dans un monde à mon sa question à ça pendant bise on se travaille dans la branche belli donc branche va congolais et ma pour na bazali branche oya ba ndeko na pour na ko contacter baris bazali donc nous soit les ali kaka pour na ko kotisa mbutu na moto ya ba congolais na kati ya moto ba congolais ko ta mbutu yana osenga na biso ba congolais surtout l'église catholique. La responsable de l'église catholique. Mission primordiale oyo nga na yebi na basali ya nzambe za komema batu na royaume des cieux. Hein? Côté ya bango
bazwa Saint-Esprit bakenda lolo baloyebisanga bapeso 1 million 2 millions mpona okotisa mbutu ya bongo mbutu ya bongo on suppose que non bazwi penda barésultat oyo ya seni oyo à travers agence wana RIS basala tentative ya kopénétrer sorte bapénétraki bazwi yango na centre tel libo oyo botala banani ale caméra bozoome eza ya nani da moto ya bakongolais eza nini era motu mosu azane démocrate mais batali baatese ke batriche penda nde nini omoni mais barésultat c'est que batali ke non ye aleki na bavoix ate oyo koyeya bakosenga na bino il faut bozala église à côté à peuple église au milieu du village parce que mboko obiso tozanga na mboka moko lelo oyo soki se barde awa na ebite so tokende wapi tokosuka wapi deuxième partie dobo kende bo voter calmement faut desaler bo voter calmement que tout biso tozana besoin que les meilleurs asani agani la deuxième partie tokoya sur quoi c'est concerne ya makambo Italie guerre président Tshisekedi dans lobby même ata ndindi moko tu Kagame meki a resangisa deux chambres ya parlement pour nous déclarer guerre et puis ya bakisa bi pour nous atteindre Kigali et c'est la présence américaine présence militaire donc niveau armé niveau FARD ça équipé bazan la capacité au montazo lo bango ezate monto mo ainsi montama monto ya parti position lo par exemple monto o azali les commandants suprêmes donc ils m'ont ba FARDC montaza kolo dans le pour atteindre Kigali j'espère la deuxième partie au côté de la Mosno de Cambon et en Europe ya ngona ba diaspora o balingala photo ça la guerre ya ngoyo to bolonga kuna na poto so osala musala osengi okomi mukanda ke non contenir malade okosta malade oya yango sko totala ki combattant bosala raso ezakama seki beza solo pe era bitumba yango nge banda moto aza diriger waza en signature à République démocratique du Congo à l'obus même mouche moko akufi a réunir tous les membres des chambres pour nous déclarer bitumba to bino ba diaspora ou ba lingara bitumba ba diaspora bo kanena Kagame bo ya ngoyo boya comme ça tout déclarer guerre ensemble mais pour nami basali anzame to connaître ko prier makasi ingénieur Jean-Robert Njibo Njoli bo prier na bione bosala ke non Congo oya Lumumba Congo ya Kasavubu ya Kizenge ya Tshisekedi ezala moko que les meilleurs gagnent pour que nous voter malamu to voter malamu tozonga la deuxième partie pour nous couper les bino d'autres révélations en ce qui concerne la relation actuelle entre Bissona et Kenya. Oui, bah, qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qui va se passer? Vous s'abonnez massivement. C'est toujours au terme de serviteur Moïse Mon Kantibal. Affaire à suivre. Ciao. Mbotena biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Senwave ezali masolo ya sika ekobongo la makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Senwave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela ka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Senwave et puis bon mona lolenge batinda ka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Et bien voilà, beaucoup de na papa na biso Jean Molayi a fait explication claire concernant Senwave.
Donc désormais, n'allez plus aux agences. Tinambongo na yo mosolo na ba famille na baza na Kinshasa, oza na Asie, oza na Amérique, oza na Europe. Tinambongo na Senweb. Téléchargez l'application Senweb et inscrivez-vous au cheba détail na union tout combo na yo ozotindela na pays ni na mboka ni pour choisir au tinimbongo na yo ozona na ba téléphone na bango donc na M-Pesa na Orange Money pe na Airtel Money. Babozwango wapi babozwango pemeni ka ya ba cabine to ya ba shop o ezalaka na Kinshasa na Congo to na ba province okotina mbongo okofuta frais mon côté okotina gratuit pe famille no ba kino ko télémarché na ba agence te ka bisika bazali abimi na point a récupérer mbongo na ye avec toute sécurité a roumé na ba agence te a rozaka na point. Utilisez mon code promo Alvin. Alvin, vous bénéficiez de $10 gratuits au que tu repayes Sabino lors il y a premier transfert, il y a bambon Alvin. Beaucoup de fouta frère Moroté, c'est gratuit. Lola, les autres fouta avec Senweb. Agence Aboye, tu voyez, les sous-swap. Solution, il y a Bana Congo. Solution, il y a Bana Congo. Senweb, Lola, les autres fouta.